abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Ici à La Grâce, il va s'abonner quand on sait jamais. Likonango, Mandomba. Modification nango, ma camion sur ma gag koseka, babina M La Grâce TV. Et vous avez une grâce, et puis vous avez une copine nada, et ma copine, on a conseil, on peut s'abonner à moko. On peut s'abonner dans tout temps Georges, à côté de Rocatinel. On peut s'abonner pas tant Didier. Ami Maoka na vina bango. Yaka o s'abonner à M La Grâce TV. C'est non stress. L'icône on nada na kati. Suka tuganga. Makenda e. You M La Grâce TV. Chaîne na bino yango. M La Grâce TV. Chaîne na bino yango. M La Grâce TV. Donc il n'a sawana, il a sa pana qui est Pauline né comme le cap. Faut comprendre que mon succès sili. Donc et ça la bon moment qu'il a dit succès ça l'ango sous-souté papa toute cette administration. Faut ça la quoi konde mo la destination la la mutu te pona finga mutu te pona zo succès. On monte la richesse ya comme ko finga ba maman pas zo succès. La richesse succès sili tika makambo. Mon idée minute à sentir que poto succès sili. Ayemba on a Congo succès peso ya li sous-souté. Ça qui des place au côté le mon YouTube ça mi singa pe na ko tala pe 10 fois na ko ti ba vie na ko vana pe na somi ka ba sali na tala pe ko tsaka ba mais faut comment bon ça va na ko lo bande nini donc mususu zo la nem mususu pona ki PD donc ça va mbali ya batu pe batala rango ko ça pe mbali na so ninga tala ko benga mbele bele batala c'est ça PD ça soit finga maman donc l'actualité ya konde penda donc na ko yebisaka mon cher na ngai donc ce qui est actualité s'il faut luka le mot au sala ko ninga te ko finga batu eso sala faut te respecter non d'abord ba maman konde to Africain ça complexé non bien ba Nigeria ba ça ba bloko mususu ba pero batu na ba bloko mususu biso na Congo dans Afrique so c'est que le romo comme matata non ils ont dépend na culture. Angolo moni tati ba pasteur babito longola allié moko boye ngai famille na ngai e kendaka boye nga famille na ngande bakufa na sida c'est nga pe na kufa na sida foko boya ka balié wana ke nga pe na solo ba vérité na ngai o nga na yebi nga na yebi ke vérité na nga likama mutu te na nga na gabi tata ya gabi so benge awa ne misaso ya mbia gabi otune bima di job so ke te di chete nazo ebiso ke nanu nazwi te nazo soki baye na kobala nanu nazwi kutu te mais soki baye na kobala butu bala kopi lengo yebi te Bellevue TV yango eza site oyo na minute eza grave soki to bimino boy omona ke film ya sila bisango soki omoni yango misusu omona yango na suka na palaka place bateka CD na suka mutu moko azana yango conseil gratuit ça que mabe yanda kunayo babeta yango na publicité mabe yanda kunayo faut meka un peu ko bomba po mutunya surtout ceux qui sont na kati pale na ata maitangaka jamais ko malbando bakinga na pale na ngala mbetu na maitangaka na ndimite mtaloba ya. Bonjour très chers internautes, fidèles téléspectateurs, Bino Balanda, Biso na chaîne Biso M La Grâce TV. Merci d'être là toujours pour nous, pour nous ça Biso toujours plaisir, pour couper ça Biso ba force, ba courage, pour la musala auto salaka. Awa tozana kata Luanda ndeto mesana kara na cadre ba information donc tobi déjà actualité o eute ko lekezaki pona maman Chako tolela ki ma tokunda ki déjà na bima a couper manaki à place accueilli mais actualité mususu oyo biso na tobe ezo benda biso kaka na cadre ya Mike la Duchesse oyo ya meka ko pelisa moto tebi ma ba comédien moki mumba donc bazo sala ba droit de réponse na bango bazo revendiquer ba droit na bango par rapport ya ba propos oyo la Duchesse atenaki mais biso wala La Grâce TV na kata Luanda tobi ke ba mboka pe aloka baza pe ba artiste balingi pe kotika la tranquillité balingi pe quand même ba sala ba droit de réponse na bango ba meka ko se justifier par rapport ya actualité car na ndenge oyo ezalaka na bakada ba analyse auto salaka. Là je dis merci pas ya sponsor officiel de la chaîne M La Grâce TV balbi le maître boss on l'équipe va mettre tout dans mbongo donc il est vraiment ce kabito liko fait après ce mbongo va te faire soigner quoi. Alors là je dis merci pas ya Zé Azaria ba pour le cœur de sa femme
Oui, ça a toujours on a pour nous ça plaisir. Et na bossa ni pe bongo derrière la caméra tout monde AK Pro, il y a une image kitoko. Là je dis merci pas à AK Pro. Donc on a profité vraiment couper ça merci pas à Moke Show Christopher, il y a un confrère nanga na kati ya Luanda awa to ça ne musala hein, il y a tata ya moko quoi. Alors pendant le bamingité na Akapro na lisumi na yo conception na chanto solana invité du jour auto yamina kata plateau na cadre d'analyse actualité. Voilà, nous voici na invité na épisode du jour auto quand même pour ça la analyse sur actualité ya mukolo lelo tozana DJ Konde bon dia. Bon dia maman merveille journaliste ya Moka. Bon dia na bandeko nyonso bazolanda nga pe ba bonjour na biso nyonso tu DJ Konde na bimeyo molakisi tata na bango nyonso papa za na succès na mboka ye papa za na succès na mboka mais ndenge ni évolution makambo est-ce que ezokende ouais c'est bon évolution ezokende talaka oza pena la chaise à répétition donc il doit pena la chaise à répétition pas ce qui dit finzone donc il banga l'Instagram ce qui dit finzone tout ça pena en pleine répétition tara oye manga en pleine répétition donc ils sont là qui te vraiment quoi donc tout le monde maman ça là eza makasi parce que tu ko quand on la carte répétition mais par rapport il y a ba évolution il y a groupe ndenge ni boza ko avancer boza ko évoluer très bien. Ouais, vraiment groupe Penda c'est bon groupe Tembela Tembe déjà bazola na RTVS 1 donc pour Junior Timba mokonzi na biso à Cordo dangola Junior Timba mokonzi na biso yazo ko sarati yazo lo baga ya solo ko sa banani donc RTVS 1 wana déjà tozola ndaka donc déjà lelo pe na 13h tout ça on a déjà redivision lelo na 13h total ensemble donc il a ndenge bino boza donc déjà total la redivision ensemble donc makambo ça déjà des gâches c'est déjà répété yango oyo surtout azana posa ya kokota vraiment na kati ya couple la bino ya tembe vraiment bobenga biso ndenge sala po bosala rapide po tomba okanga bo mais na kati ya fiche ya tembe na moni pe bavaldei na moni pe quand même bilongi nga na yebi te bozo fonctionner comment déjà ça sur na ngambo na yemo tendinga bande ko travailler bosali association bende. Ouais, la normalité, la minute toza na wenge. Groupe Cordo dangola la minute toza na wenge. Wenge za mutu nyonso tout azana besoin kokota groupe. Donc ils occupés. Donc merveille dans ma journaliste rolo bana travailler au travail. Masalanga matuvanga sana à travailler donc wenge c'est un mutu nyonso so qui pète na bande moni bavade ba maîtresse bazali donc ils sont vendés au monde na bende batu ba kota donc au monde bende makambo ya makasi au monde yo mo beno comprendre makambo ya makasi vraiment makambo ya makasi là j'en profite pour dire merci et pas à mon vieux hein babi Tito Mundiba hein mon vieux akati prêtre balobi Tito Mundiba gros bisous à toi mon vieux naibike bon yango donc vous continuez toujours pour s'abonner vous soutenir le coco et tout moi na DJ Konde DJ nabi moment et loko salut benda biso lelo c'est leur actualité to bi actualité vraiment donc moya ko kimango ezate po yango nezo benda biso bon mutaza succès na ya so so ala mduda na succès na ça to kwa bati mususu bazolo ba lo bramin mutaza na succès na ya donc na succès na ya alors to ko luka pe artiste ba biasa succès mikolo na kata Luanda DJ Konde tata na bango nyonso tata na bango kandolo bi mais pour na yo actualité ya ba propos oyo Mike la Duchesse Athéna qui pour na yo et comme on a mato en tant qu'artiste ça lui fait analyse na ondene la Duchesse on le bini on expliquer non que faut expliquer on a bien yo tata na bango yo faut na actualité donc il nga sawana il le ça pas na que Pauline ne comme le cap faut comprendre que so succès sili donc et ça la bon moment que la Duchesse succès ça lango sous-souté papa toute cette administration faut ça la quoi konde molakisi na sona la mutu te pona finga mutu te pona za succès on monte la Duchesse ya comme ko finga ba maman pas za succès la Duchesse so succès silio tika makambo on moni 2 minutes à satika que poto succès sili ayemba na Congo succès peso ya li sous-souté donc bah c'est ça mais ils sont tous bunda na mamunyo surtout normal Konde masanga la Duchesse oza sûr que mambozo ba Duchesse de succès silié te aza isu na succès te boye bi la Duchesse mais na YouTube to mona obeta badika ba 100k na bilo na ye moko ya mso banjonzi ekutu te na bia soki déjà mutu o ça qui de place ko tselo ko moni YouTube eza misinga pe na ko tala pe 10 fois na ko tiba vie na ko vana pe na somi ka ba sali na tala pe ko tsaka ba mais faut que matina ba 100k c'est que eza ba tu population elanda ko
Bon, ça va. Tu n'as pas le bandé. Donc, je suis sur la NEM pour qui PD. Donc, ça va me balayer à battre, battre la rango. Encore, ça peut me balayer à son ingata, bien un bel bébé, bataille. C'est ça, ça a PD. Tu as PD peut-être na scène. Parce que na quatre scène n'a pas PD. Est-ce que na vie réelle a PD? Tout ce que va dire, ça sort fin à maman. Non, tout ça sur les actualités. Tout ce que va dire, ça sort fin à maman. Donc, il va actualité à compte dépendant. Donc, il n'a pas eu ça, mon cher Nangaï. Donc il faut actualité s'il faut luka le mot au sala ko ninga te ko finga battu eso sala faut te respecter non d'abord ba maman quand to boyite respect na gati ya ba maman ezali mais to meka vraiment ko kota mon dieu sur c'est que oyo la duchesse me kona biso auti koloba est-ce que tu crois vraiment la duchesse a ko le kana télé a tenir ba propos wana sans même vérifier que non o ezo le kana monde artistique que ça solo. Et on a dit ce qui m'a actualité s'il a le barato pour bateka. Donc oh ya lobby peut-être cassé qu'il y a pas de bon à bango. Biso mo peut on monati. Par rapport à théâtre no do sala. Yo mo poso beta pe bana izo keka bongo. Na so beta bana ni tout ça. Ah non. Oh mais veille ni nga so na to ni ni nga mamba so na to ni. Eza ba analyste o sala ngana yo. Depuis que na ka on a pe bana pe ba o le kambeka. Te donc bana ba o le kambeka. Te bana ba ya musala kaka ce qui dit définition na yebi mambo bana ba ya kaka musala masala nga boga belle mobile terre place mais masala nga yebi ke to ya kaka musala biso to saka pour no cadre ba be na mbetu penda action. Oh mais artiste faut ça la bongo et petit na non lobby pour nini biso ba africain to ça ba complexé pour na nini africain ça complexé non bien ba Nigeria ba ça ba blero mususu ba be Europe ba tout na ba blero mususu biso na Congo dans Afrique so c'est que le romo comme matata non ils ont dépend na culture non ah c'est que culture na biso yango culture congolaise to longola o ezakaya ko éduquer masse yango no moni tati ba pasteur ba bito longola allié moko boy ngai famille na ngai e kendaka boy ngai famille na ngai ba kufa na sida c'est ngai pe na kufa na sida faut boya balié wana donc ngai tellement que famille na ngai soki bato babela ba kufa na Tibet ngana ko ninga te ngana kufa na Tibet ngapona ninga pena na bela pena maladi normal ndenge nzamba senga na kende donc biso sko to komi ko ninga to salela te non merveille to sala mamba bongo ah ben donc ça va aponga na lobelo kwana te c'est que yo tika ba nani ya otumba mbeka ya bana ba ya osala théâtre pa na te na tumba mutumbeka te na sala ka bulona ngai soki sengi boye merveille esenga ka boke na mbe oh na so biso bano ba osala basata mbo ba otikala wana ba osala onde kasi yo pokenda na bango ah sambela DJ kone to bien sambela ngai kasi makambo kala on est topesi pe la duchesse raison d'autre part parce que makambo pa lobby yango na to mona la monde yo kanga déjà na mona coupe merveille so zo bo on est panzani yo pokenda na ya Gabi ah mais oui na liste ka nezo na Luanda parce que malobi tango azaki na Luanda video eza na bilongo ebimi ndeti ba bebe na bibotala bia bato yebi batala ngabia o DJ Konde tika ngana ninga mama te tika pardon ninga mama te ngana ngapena jeune fille penda ti bona groupe na watembe na tembe to moni elunga ya Gabeza donc bato ba confirmer ngo pena to ba moni pena elunga ya Gabi na kata te wana eza groupe oboteke Junior Timba baza eza groupe to boy te eza oboteke Junior Timba leader ça biso to za kaloka ba songi Junior Timba mutasa no so moteke Junior Timba na ya Gabesi pourquoi le groupe Junior Timba Junior na sebo zaka wana na te ko le groupe ça Junior Timba te ya Gabi na eda ça na bango ça na ngai te autant bato ba moni elunga ya Gabi ba confirmer mbala moko ke no DJ ko ozobosa na kombo to ndenge nini DJ oh ozobosa la combo msusu sala stratégie obosa la combo DJ Konde na ye DJ Konde bena na ye ye ya sande azalaki mobala nani wana ya nani ya nani pardon merveille ngai te DJ Konde nde ye mais pourquoi bino no soko mo ko boye loko on parce que bimi na mpoasa lelo comme na media mutu no soko mo na buzoba na bino soko mo kima pourquoi ke nga pena solo ba vérité na ngai o nga na yebi nga na yebi ke vérité na nga likama mutu te na nga na Gabi tata ya Gabi so bengeli awa ni misoso yambia Gabi otuni bimana DJ so kete DJ te ai se bena ke DJ to na na mama top yo ke na mama top kilomboka te nga ke na mutu te nga na yo nde bebe yo male vrai bebe to moni pe batangi ba kombo ba tu musume to yebike bato ngo biso moto ke nga ba ko sila nga ga makambu ya nga cameraman ya ti ba ko sila mambo yo lo bate to zakala yo ti se nga na bimana ya Gabi to ke ne passe uti ku ngwati ya lo bana bino ngaite o DJ Konde ngala bimana mutu te otangi vieni mtakenda na ya Gabi te kasi ya Gabi ba ko fanda ne na hotel ya Vet ba ko fanda kuna donc ye mutako ba ve ba yebike bato ba ko tanga mona ngana nte
nani lo na mona ngokuna te na ke kota na za na Gabi na sala yango te ya Gabi azama ko na travailler na kaka attaque ya boulot esile wa kiaki à part wana bagamba bolingo to sala te au moni bagamba bino du au fur et à mesure tozo vanda tozo mekaka ko yeba mo ba tezo mais vous so en forme la ti ba Louis Vuitton ni tracteur mo so ni so ni c'est kaka au fur et à mesure tozo vanda to comprendre que ba vérité zo bimaka parce que DJ Konde a uta ko kabana l'autre fois na maman étoile l'autre ba ki bisona sommet nzoka na sima na mo ba bi eloko pe kabola bino parce que mère bani na boyaki na ebolingo lisusu banini na DJ Konde bon baluka ika wana pesa mabe mais ni maman abiso na kin mama abino mama étoile mama abiso to salaki musala lobaki collègue to salaki musala mama na biso te mama na biso da kana kin ngamuta te lobaki collègue to salaki boulot mama te mama iso kene mabe mama zo bima lokola mabe esaki collègue to salaki boulot to sangaki boulot po na ki fondateur ya groupe tant solo ba ke maman na bino so sa mabe po na zaki na sa fondateur donc tant solo ba na fondé bongo za ba moko mankima DJ on se rappelle sur na émission où t'es koleka il y a pas longtemps to sa kingana tu te rappelles non et oloba azanani te maman na cadre ya moi si aza maman oyo apeso ba chance na moka o po bi te faut comprendre ça quoi coupe tembe na tembe pas comprendre et ça na ba leader makasi to sangani na bango comprendre batudo sangana bango eza mutu na kadema na ndenge na mais c'est pas que dit chakolo bakena l'équipe batuni suba sana groupe tembe na attaque ya gaz mais ko sana moko ko sana opportunité wana asa liboso na biso ceci après cette opportunité mo to lo boko ba artiste mo ba sutukele ki matanga ya pululu ba sutukele bakende kitango nani abenga bango nani te maso abatuna ba filme awa nani maso tourner ba filmer awa tourner ba filmer awa maso Kaliba tant maso tourner ba filmer Kaliba ya de quoi tant benga bon ba ya ba sutukele film afula ki bango mais c'est pas que Kaliba muto asali bango ben c'est quoi yo oza un problème na Taliban te même moral bon même moral mais asali baninga po baninga bazuka même ba mérite ba comment la bango tanga mi premier na liste mai na Brésil eza mabete nana komake nana tangaki yango po soki babetelo ko mokili mo photo monaka mokili mo photo monaka parce que nana bimisa ngo premier ya bino mo kaka ba artiste po te yebi kaka boko kanga mapembe bale bo ke to sala ngo premier ça non normal d'ailleurs Oduvida ya ki premier na babimaki premier ya popo ya oya pululu basala ki parce que biso na to yebi ba acteur a minone bazaki na lobi est-ce que na loba boy première oyo akobima to boya te problème ezate mais première yango esa ya popo ya nini première yango photo ye bango monde al se fait la nango confirmation na actualité ba journaliste na actualité ya bato ebele siko est-ce que bato a tourné que film on a payé déjà car na ndenge to tourner film yango na tourner mutuka na bimisi déjà mutuka a payé yango ndenge bi première na film ya pululu azu mutuka mais nga yoki parce que ba covid ka mutu meki ko barrer mwanzela mais c'est l'enfant de succès ya mutu za convicité succès ya mutu mais enfin na so boyelo na bi succès ya mutu na bi DJ tango na succès na yebo est-ce que ça convicité ça te na lobi bien covid mutu barrer banzela e barrer ni soki ezaki eza na YouTube te bandeko banga na lobi ya soki bon ça va merci te mais enfin yo kana na bi boyo kate soko lobi bongo eza ke convi eza na YouTube te na keto kene kikolo mais mérite wa zela te na kene kikolo na convite bato ba tourner na Congo mbama ba sani bato ba pirater na kikolo ezote kama maman monde entier mais film wana ti lelo na monita mutu a pirater yango te maman to saka na palanka CD ni osete kama ala palanka to bimano na palanka to somba CD o bi meilleur pour na nicho na nzonzinga na konteka na Belleville bo tous les mutos na somba ka CD ni osusu na ketala ka nzonzinga Belleville boya sila bisala maman yo so changa na débat to so changa ina makamanga na solo o ngana yebi kasi na lobi na yo boy ngai oyo na yebi Belleville TV yango eza site oyo na minute eza grave soki to bimino boy o mona ke film ya sila bisao soko moni yango msusu o mona ngo na suka na palaka place bateka CD na suka mutu moko zana yango mais Belleville TV c'est hôtel batu nyo suba so tourner o mona film ya Belleville TV za
allez sikoka mpona ya polulu bandeko no lokwa yo jouaki te bandeko no babimi na bango premier po kala te nayebi da boke na bango Brésil kokezwa mérite na DJ kondo za na contre bango yo zo ba bongo boke na bango Brésil kokezwa mérite susu kuta za na billet te yo zo ebise Brésil yo zo flatter to zo bemeni nayebi bango nyonso to bazwaki bana babili ah pardon bana babei bana susu bazana billet te bazana yango te bazana passeport yo zo kotangele Brésil ya kima ya Angola yo zo ba Brésil ba msusu kutu bazokanga bisaka bazonga deja po mboka ekoti mabe succès za makasi RTVC koti batu tu bazana mbango bazosonga kini tokangi batu bisaka ti DJ makambo wana yebi te fungola kasi biso na ba internaute baolanda biso problème yango eza nini ngana yebiso ka baokanga bisaka to yo ndanga keta la famille na yazozonga Kinshasa pardon nga bakomba batu nasoninga te na biso batu bazokanga bisaka ponga na yebi information libanga switchaku ndeke koseka te okokanga ai seke bongo ne kaka soganga seke ye nga nayebi nanga koma mutu nde nalobi naoka vérité mutu avosala organisation likambo wana fosala mitala na yo moko osala na billet te siko yo koluka opesa moningi te aza na billet te opesa programme ya Brésil ozomona te ozokosa biso merveille soki ezaki moni meilleur film ezalaka ndeni oyo abimi meilleur nde bamisie na biso ezalaka ti omonake Weranson abimi meilleur na trophée moyo bapesi wera mutuka na lupango so awa baartiste babimi meilleur ki meilleur ngo nazoyeba te nde napesaka o gouvernement ya Brésil tonde ye moko moto akomaki yango ye moko akomi film mais par rapport ya bamérite par rapport ya jeu oyo basalaki na Brésil nde esali que film ya polulu ebima premier mama excuse ya pardon nayebi te soki likambo mosusu ezali mpo likambo mpena naomona ngo clarté moto aza na billet te nazo explike bon tokomprendre o DJ eloko ezosala opasi parce que na film wana okotaki te donc bandeko tocomprendre DJ alingi na ye mamango te parce que na film ye akota te naboyaki jour film ye naboyaki nini oboyela DJ te bisu babengai mamba film oboyela nini te naboyaki mpo namonaki yango donc naningaka te pena na vie na ngai nzambe na ngai koni likambo nini nango na makambo nayebi ke nga bozo néglige artiste yango nomoni vibratoire azolobi aoloba mais il faut bozo respecter artiste te ba négliger na niyo mto komi na niveau RDS te na so comprendre po ti to so la lobo na oyeba te so comprendre ke o DJ tala kana même nestement imona ta artiste mususu a comédie baleka bon na baso bazana baspe yo so mona ngande le kwa mission le kola nani le wana nebite so so mona ko DJ kono na yo moko bon na ebite ponga na ebio na ki DJ na ebio en même temps na artiste comme des ko yo ndem to ebisa biso vraiment na deux fonctions nos jouer nini bien non za artiste comédien na za les DJ ba artiste comédien nyonso siko ki DJ kasi DJ te obike DJ na kala elo to bando benga ngoze ebi na beta te ngai kasi yoka ngana na beta no ba décaler comme ba ki DJ on emtela ngana na beta ba décaler na ba braza na beta no ba décaler makasi na ba braza donc d'ici ba chou mususu fo ya mbanga ba nzemu na nga ba décaler na beta mais loko tikango o embrassaka o ezali non saka na sala ka musala moko théâtre ni copie o tekelamba ni copie ni na sala ka théâtre dans la futa denda na théâtre to mamnyo suno sala na théâtre mais DJ nangi pe ko quand même ko yeba na comprendre oza un problème ni na ba artiste bandeko na yo ba comédien mboko non mutunyo suna sala non apparemment oza na ba ma relation est bien na bango qu'est-ce qui va te na sa pena na relation bien na mutunyo so par exemple nani parce que ngala ntimiti te mutunyo su mira esa mutina mutunanga ya yo to so la rane kitoko étoile mama étoile to so rane kitoko Yamado yo so tali ko tous les films to sala gala wala ko ye ko to ta to benga l'émission aso ka DJ zona benga gaskwa yi dans zakane bien président Carlos Massamba kitoko wana président na bien président ba comédien ni sunangola o to tia e wana vraiment donc tout sur la rane posé à pepele nani susu presque artiste babuba banani presque tout presque tout va bidi nyonso to ma boza Jacob même moral et vous avez une bonne relation mais to revenir quand même dans l'actualité na biso na makambo to zo mona DJ Konde
yo déjà nana nyosali mwana na ba actrice comédienne. Hein? Na ba actrice comédienne. Nani o dabo sali mwana. So nani to sali mwana? Nandini. Bobo oti déjà. Hein? O bobo oti déjà. Le artiste comédien. Oh ti ah merveilleux baba bote sali. Ngala bote na l'artiste était. DJ. Oh no bote na artiste de mon côté. Siko kwa. Oh. Bo babibino na bino fo. Ngala za molakisi nga oh yena la kisi. No boko ma obala na bino na bino fo bando obala na bando bota. Ndenge wana nde idéologie comedy. Ah. Biso na biso. Ah bon ezaka bango nde bazana ba chance nga kubala penda ki donc artiste et comédien eza nango bien mais nde na ningaka na osepela te. Bona. Te nga sala awana na yebi awana ndenge sala na yebi secret na yango na yebi ba momi na biso awana ndenge to salaka parce na kokite que na accepter que na bala momi ya théâtre siko likambo la disese alobi yo boyango mais tango yo mozolo baki ba secret basi na bino ndenge bazala lolenge ni te lolenge bazalela nabi eza lokola yo oza journaliste mais enfin oza journaliste oyebi secret ya ki journaliste ndenge esani ekendelo oyebi tous les stratégies nango oyebi ke po so babi ke yo na cameraman bobalana donc yokomona ndenge eza na misiki ya donc sina obala akosala akokasinga mpe na makambo nange ebele mpo naza artiste amoi ezala sponsor na nga nde tookee na biso bien voilà mpo naza artiste oyo nga na oninga nasala ye deja yebi yango donc oninga yango te abi monde nde ezala ayebi de ya monde yango ezala voilà mpo akosepte yango te mpo ntango nga yo oninga osepte yanga nga mpe seke fo nandima nasepte ya yo oyebi yango biso tozalaka bato ya libanda toza bato ya makambo ebele donc yo mpe momi na nga oza mpe deya mutu ya makambo ebele soki ngai kaka na accepte ke yo komi mwasi na nga na palais seke secret na nga ti yo komi osani oyebi yango omoni seke bobeta na bino bato ebele libanda te nazoyebisa soyebisi nga di chekondela libanda oninga basi trop na oyebi soki naninga fort DJ so totali bien bavi na bino baacteur baartiste comédien bozotambwisa yango bien te bokende yango mboto biso nyonso te eza moto ya moto ayebi ndenge otambwisa vi na ye c'est pas que n'importe qui a rose à tout le monde tenir ça ça ka atambwisa vi na bien te yo mopena na sincérité toke action vérité lokola nga natambola bien te ndeni mpo naza mobali oyo naza sérieux ya kosakana te naza sérieux ya kosakana te na makambo tu na bulo na nga sérieux na makambo bamomi naza sérieux na makambo tu nasaka blaki te na bulo nazokosa oyo te naza sérieux même pas moi si so naza na toyebi epa na yo koéchappe yango mais tomeka mpe kozonga na arrière moke toyebi mwa bavérité ebele ezobima oyo tellement bwa bino neti touti komona mpe ya dodo supupe abota na teresa bavérité moko toyeba ete toignoraki mais moke moke ezobima bino moko bozobimisa yango sikona bavérité wana ezobima etonke DJ nini oza yango ya oloba par rapport ya makambo ezosalema tomoni balesbienne na kati ya monde na bino artistique tomoni mpe bino na wana nde na art nde ekomi kindoki wana mpe nde na art ekomi kindoki na biso balesbienne na monde yango sikoyo mamna yebiso yango sikoyo nayebiso nazoyebisa yo sikoyo eloko moko boye yango nayebiso ke mamba baartiste nakoki koningana na artiste te po toyebi monde comprendre eza lokola secret na biso ya art na yo sala oyebi yango mutu moya kosa yo eza te yoko biso toyebi yango kota balesbienne mpenda pardon donc monde de théâtre mpenda balesbienne ekomi trop ndeti nani par exemple oyo oyebi mpena alele aobeta mpena basi nga mpenda nazoyebi so vérité ya nazoninga te nazwa tomoni tande osoyelo mama la duchesse parce manke bato yango mpe baexplike mais nazozwa mpena tante ya koexplike bato mais bato tu bayebi ke monde ya art ebebi surtout oyo tozala bao na ngola bandoki nzambe na ngai pardon nzambe na ngai baza bandoki nazoyi so bamama na balesibienne baeme wana tu balesibienne mama na lesibienne mama na lesibienne nayebi so mama na lesibienne nayebi so osakana te baeme wana bamama na balesibienne baza bandoki bashor ta kaka ninga ya tina famille na nga alinga kotisa baka mwana tina famille na nga heureusement na te milan fort naso ye biso vérité taka eloko wana momi na sala talaka abanga te siko ameka ngo na famille na nga
Tu vois, ça n'a on est. Ah. Ça n'a on est. Yo bité ba lesbienne ça. Na théâtre. Nazo. Ba bana libanda. Oh, nazo biso bango baso kipete bato théâtre. Ba maman na ba lesbienne fort. Bandoki ya ko sakana te. Dans ça ka yemo na liste. Ah, bazebele ba misusu wana intila otanga bakombo na bango. Yesu natangeza po meka evi nanga. Yesu natangi po meka evi nanga ninga meka pa na ngai. Yango moyeke natangi kombo na ye mais naza ba tante otanga bakombo ba tebebele. Yesu na meki na ebise po ya meka evi nanga. Do place ninga meka esimba te pona ko tumba mutu. Oh. Na ko sauti. Mais je compte après c'est le roi na ko kanda ya makasi ya ko sakana te. Je te dis la vérité wana na ebisa tous les artistes la vanda na ye. Et là, ça n'a pas de maman a falta de respect. Et là, on a fait un foot et un kaka. On a édition les lots. Pour ça, on a pas de ngana loba, on a aucun candidat à ma casse. Et bon, ce qu'on va comme ça va bébé boucher pour toi qui peut maman mikolo, bazo manaba mikesi. T'es goûté ça copie à batunion surtout. On est copie à mon tout. Tu goûtes ça monde art. Ah, yo posa na mère na yo mama. N'a pas goûté ça monde art. On a monté roboya, on t'a yo roboya goûtu neni. Ngana sa ya donc il faut muta minga sala ngai bon la boy artiste a misala maga ngana te karaté na sala raté fona za kana mu ba sponsor mamba kucha sa normal na monde a ko boya raté eza kwa ningo solo ba mona soki mutu nanga moko boya sa zo nsambe na ngai pardon bo bala ngai na sa sérieux makasi DJ Konde et bon fiancé na o la ça biso joana matin pardon no de Jésus non toujours solo pardon no de Jésus na kana la fiancé to ya ko tulisa ngala mboka pamba nazanga na fiancé te non la bali la ngate mama butuno nano toyeba teng ah nazo ebiso ke nan na zuite nazo soki ba ye na ubala nan na zui guchute mais soki ba ye na ubala oh butu bala copie na ngale bite copie na yo wala copie na biso copie ya ba star soko buka li soko eka na mitonga kuna buka na te soko zana epesa soko zana epesa ko buka na te merveille. Et so bangisa auto so malchance. Et bangsanga. Maman na yo, avant na yo, obeta na. Bongo maman yaza moi cité. Mais maman za mbal, maman pasaka moi si lokola muntu nyonso tu. Asa moi si. Esa ke ashina ningi azana mbal ni azonga lekeleke. Esa moi kitoko ndenge fela nga dadi kitambala chichu kichemi na bagoloba. Nzambela gaya. Tela, dès qu'on se trouve beaucoup la télé ba mère, beaucoup la télé ma mère ba kadra ba ya fort. Exemple là plus vite. Ah, c'est que yo bete na Gabi. Te ka ba balo ba solo. Te ngana bete na ngana bete na Gabi te na so e bisonde réalité à vie. Na Gabi penda ate ya Gabi avandia. Ata mondi mo baba yesu ke di jabeta na Gabi. Jabeta na yo beta kana na. Ne bisono na balité. Non o balité mais obeta na nan. Ozoni ngobe baba le passer nanga. Na mambo ya théâtre obeta na nan. Na monde théâtre. Na so bisono na ninga mututi na monde théâtre. Na so ko sote mama. Do basango to ka ya lokuta. Ngai ba ko selanga makamba. Omonga so ba ko mona ngana ka 2 jours 3 jours. Batu wa ko selama po ba yebi ngai ba mola nga so muta ba momitro ba momite ke basila raté mais telaka ngana na ba groupe e ba WhatsApp na batu sko na kala bana basi trop. Sko so ka muta moni ngana mwasi. Oka koti keto aka so kwa mwasi ngame oka mwasi te. Moni même na lo belo même na Facebook na ngaba te be ba faire déclaraka na Facebook na ngande na publier basi na sanga na muta batu. En plus na ngana basi makasi. Pour bango ya pesa ba mbali ba makamba. Ya présenter biso na matanga o mère. Ah na présenter que mutuluba mamba solo esa TV. Oh. Esa radio. Matanga. Nga kosa. Na présenter merveille que o momina. Ah. Asaki couleur ni. Soko ebi asaki couleur ni. Aka lokanga. Ah nzambe na ngai. Ba mwindu na ngaka. Nzambe na ngai merveille tika mambo nzambe na ngai. C'est meg na biso. Merveille. Ngai na fa nga moi cité. Naza célibataire DJ Konde na mitu naza pena sozini en plus nazo luka muntu abalanga soki muntu azo kazo ya kubala ngai donc numéro na ngai contact na pesa numéro na ngai pona rapide so muntu aza na posa ko abalanga pour naza pena na posa libala na lembi ki célibataire naza pena na posa libala o aza na posa bala ngai numéro na ngai angolais ça 00244 930 60 86 37 00 244 930 60 86 37
wana penda soko bengi WhatsApp yango wana mamunyo surtout yango wana landanga penda donc to sula mamu wana vraiment pona bande ko nyonso na balate o eza na occasion ko balanga mais avec otulisa kanga ite na sana otulisa ote mais DJ Konde na ningi quand même moi petit conseil na ba grande sœur na bino surtout à théâtre o bazoya vers bino etant que ba bébé buchu okolo bana ba onene baya conseil yo pesa nga pona bébé buchu na dena lobi ke koloba mamba go bébé buchu te ana biso yo pesa conseil koloba mamba be conseil non pesa conseil nga non pesa ça bepo na ba ndeko na biso ba mère na biso wana vraiment o baninga biso atake ba artiste na bango pour ba maman malamu azala na artiste mais bango ba yo ke la biso ne mawa mingi mais mabosaka na merci ya koyo ke la biso mawa wana ya bosala na mawa wana ya koyo ke la biso mawa vraiment biso pe to sara vena na souci na bino pe bo sara pe na souci na biso donc ndenge zalela kaka donc biso to ko boya bino te ngapona conseil mais enfin na ko ko boya te nzambe na ngai na ko boya na ngai te ba mama tout ça penda pona bino. Alors conseil pour na ndetinde qu'on a sur la duchesse oya meki ko bimisa la vérité na bino oya bimaka te donc oya ki manque beaucoup mais ya bimisa on emploi ça conseil no ko pesa na ouais conseil gratuit ça que mabe anda kuna yo babeta ngo na publicité mabe anda kuna faut meka un peu ko bomba po mutumia surtout ceux que ça na kata pale na ata maitangaka jamais ko malbando bakinga na pale na ngai la mbetu na maitangaka na limite mtaloba yango. Donc il sait que secret anda kuna biso photo bomba ka vraiment et ça le rappelle bien ma casse pour nande kuna biso la duchesse nga ona kika passe pour obengi bande kuna yo bandumba donc ça qui to côté vraiment pour surtout yo moko pendo za artiste au prononcer le quoi bongo c'est que ça m'a bien ma casse bongo ce que so bengi bongo bandumba est-ce que yo attaque mobile ozala nani pour malgré tout que biso mbali to benga moi trop bandumba te mais tout ça peut m'abe pour bisogna surtout c'est le romoko ceux qui vont baza ndumba c'est que yo peut faut la kaka ndumba donc conseil gratuit ko sala sur le quoi bongo te attaque ngande ko no DJ Konde molakisi tata na bango garçon succès donc na lobby na okara bongo faut ça en esprit wana penda faut ça makasi merci vraiment vraiment merci DJ Konde na banda no conseil comme pas ya Nicolas biso la duchesse et puis na ba mère buchu ba bi à théâtre donc continuer DJ Konde dans na yo wana yonga bona ba mama na nganga boko boma ngapamba ngana lela ka bango mingi ngana kraka na ngabango ensambe na ngayo yo DJ Konde molakisi ngai na boya ndumba e banda boni ndumba be mojo na nyako bokolanga. D'abord quand on dit que dans le monde il y a art andima na ye hein sacrifier vie na ye pour na ba mère butu do ba mère ba bi boya na bino parce que DJ Konde azalaka bino pour na là donc là je dis merci et pas à Sek Didi parce que il m'a même sonné ici ka o d'abord comprendre quand même analyse to sali alelo hein donc to pemela ke pas à Sek Didi et ça na roi ya N ba benga en plus roi bébé Mac donc place les arabes bébé Mac place né bon à Sek Didi et coma. Alors boya vous passez ba meilleur moment moi mon pépé na yo moni o mela moi gazo za lokwa nga mela gazo za o moni pe o beta moi tigre na yo moi bière na yo vraiment donc o kende na yo ya oyo mela et o salo bola mon mingi hein donc nous avons na DJ Konde to meki ko ça quand même moi analyse na cadre actualité hein de bo mesana ko actualité et y a ba artiste na bino la carte chaîne na M La Grâce TV to senga toujours abonné na bino à 100%. Oui, donc il y a maman to bandi répétition. Alors DJ perception moi quelques programmes na bino ya groupe Tembe na Tembe parce que to comme na biso ma na souka moi dédicace au PC groupe au PC plutôt programme ya groupe puis on peut ça fait car déjà pour programme esaboye groupe la bino déjà na RTVS 1 de to lobaika lundi to bandi déjà lelo lundi to le cas déjà dimanche lobi na 18h na 18h05 lelo tozo le kana 13h juste vraiment groupe la bino ya RTVS 1 wana vraiment donc itembeza te na minito ceux qui botali na 13h30 bon on appelle film na bino ndenge zoleka tozo répéter pas assez qui Didi Finzone Dabi RS bébé Mac vraiment tout ça wana lundi à partir de 10h to répéter à jour moko donc batunyo surtout au hasard tout na posé ya kokota groupe et vraiment azala décider tout ça vraiment awa donc iboya lombango pour jour ba ko clôturer donc ko malikambo ya nyota donc ba o baza to profiter donc to travailler penda boulot ngana so pesa la chance na mutu nyo surtout na boulot na ye apesa chance aweza aya o mekanzo to aweza coupe to benga ngo wenge
eza wenge musique maison mais eza groupe ba leader donc mutu nyonso toi ça leader déjà travailler à ça déjà boulot na ye donc ce que ye awa donc boulot a eza te comme DJ Konde na nete a eza penda ke boulot de boulot malgré tout mboka nyonso tambolaka na ba continuer yango oyo azabu à part ça président na biso Junior Ntimba Cordo d'Angola azana kati ya Congo wana penda président ye asala tembe na tembe donc ye so tie tembe à la kissu donc neto zabu et au monde ngé répétition so travailler melelo donc lundi déjà ba otala na TV dimanche ba otala déjà une émission ya Junior Ntimba Cordo d'Angola na TV dans répétition lelo donc biso to so ko sa te to ko sa banani bon alors moi dédicace pour na lelo wa dédicace na ngai vraiment na kopesa pa bandeko na ngai nyonso ba artiste na bandi nanu pa président na ngai Junior Ntimba Cordo d'Angola bambote trop merci na ozo sala na mona ki ngolo kola ba fanti mais comme penda réalité c'est que c'est bon déjà fait. Merci à trop, merci sous na artiste seigneur surtout il y a groupe Tembe na pesi bino merci na pesi sous merci na les amis de DJ Konde Molaki si tata na bango donc na pesi bino tout bambote vraiment na pesi c'est qui Didi Finzoni balobi oyo azobati la biso na place oyo donc pour place ça na succès na minute na palanka yango merci et pas c'est qui Didi Finzoni merci na DJ Jazz ya Marcana merci na Marcana Mobimba bambote ya trop merci les sous na mama nanga moka botanga mama butoto merci na ye merci na masa nanga matuvanga balobi Gira ya makasi matuvanga artiste Gira merci à trop merci les sous na mama Honorine Meta na kata France merci na mama Honorine Meta na kata France na bachosi wana ezo salanga ka bien merci vraiment na me envoiement merci vraiment na babiloko wana ba trilling wana ezo sala kitoko makasi. Merci na bande konyo surtout bozola ndangai vraiment DJ Konde na bino yo merci na fait ndangai grand pote bambote ya trop père merci vraiment na bisonio surtout et ça vraiment kitoko makasi DJ Konde merci beaucoup DJ Konde parce que c'est peut-être qu'il est là quand même tout ça la analyse na actualité na ebike bino na so bolanda ki biso to possible non merci Victor Mwanambuta, mon vieux de dedans. Victor Mwanambuta depuis Brésil. Gros bisous nayo. Là je vois mon papa a monté ma babi le juif noir savant. Pasteur juif noir savant na kati ya Brésil na maman Sifa gros bisous na bino papa Philippe Makanga na maman Sylvie gros bisous na bino depuis Brésil na moni pe bongo mon vieux Alexis Yamamoto l'homme de saleur mon vieux Alberto ba solution l'homme de Baibinga ba plan Serge Bona solution bambote. Merci beaucoup mon vieux Alexis Yamamoto, l'homme de saleur, l'homme de Baibinga Baplan. Babi mon vieux a tonga manqué donc comme tout trois ans on a parlé pour y apporter sans permission parce que au sale les kaka moi déchirure à pantalon cause là au sale la ka et puis au kanga moi déchirure wana là je dis merci et pas il y a mon vieux Godard Elic le vrai parisien pendant il faut la vrai candé à la donc il y a on existe mingi mon vieux Godard Elic gros bisous na yo. Là, je vois Adama Domingos, le vieux luxier. Yo boya yo nani, luxe ezala toujours mokane. Merci na bino so bolanda ki biso. To pesi bino toujours occasion à kolanda biso bo s'abonner na chaîne na biso. Bo kozala jamais dessus. Pour na lelo to pesi bino au revoir to linga bino. Bye, ciao.